eyule donc place sachez-moi masuba ko utana gauche et yezu sala mama nana sikana de zui est-ce que masuba babwaka ngo kutu mutali kolo bora masuba tina terre kezwa jouer ngai moko na porte wana Sarah j'ai vu ça avant ngana kota batu o bazaki likolo na yepete soki ba shege so penini tikata fali yo fali mutema beb fali alobaki yango bien que osala ngo non ele kaka ya batu mais osala ngo ezalaka ne mona ya batu te ezala un peu différent. Voilà. Donc différence déjà ngwa la pelouse la tilas frontal ozo ko ba latisi perique la las frontal original et la tango. Ba décorer sur tali qualité podium on ezaki impeccable écoute non comment. Podium amunene penda ke na ebisio suka tala défiler ça le baki. Ba concert tous les cas na stade ba défiler ça la maté. Alors fallait s'assurer la matos po ebi matos omoni micro na o fallait yembelaka ata mission monter na Congo azana ngwa yemba nango. Je ne pense même pas ebi micro fallait yembelaka ebi prix nango to ebi combo nango to ebi capacité nango. Mais là, moi, tu commences à s'attaquer à Nanga. Non. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Voilà, merci mesdames et messieurs, les abonnés de Sarato la télévision, les abonnés de Top Média Télévision. Il est l'heure de vous informer. Le code de bonne conduite de cette émission, une façon de vous amener des choses, une façon de vous informer, un sujet très intense, une réalité, une actualité. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir avec ma consoeur Sarato la Yakosa et Labino analyse Oyo Pona Makambo Itali Fali. Les à côté, Makambo Obino Bomonakite. Oyo Ezalaki Yako Bombana. Oyo Batu Bazo Chango Kate. O Batu Bazo Kokako Kosala analyse Nangote jusque là. Moi et ma consoeur Sarato là, nous sommes là justement pour nous Yako Meme Labino Ba Makambwana. Une façon Yako Solana Bino. Une façon Yako Lukamwe Yako Yeba. Pourquoi Makambwana et Salemi Bongo? Nous allons maintenant entrer dans Oyo Etali sur le plan professionnel, sur le plan artistique.
concert ya Fally Ipupa elekaki ndenge nini. Bandeko balandi bino baye bozo kolanda émission oyo bo serré ba sentir na bino ba warrior nyonso bozala branché parce que bokozo part na bino, il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de critiques et ezoko salema tout autour ya concert wana boyende tozo lingato banda. Mais je dirais un grand merci et ça Semene Sika, supportez-moi, un grand merci na ba meilleure fan du monde, président Bébé, maman Nana Nathalie Mosibou, Angelos Karwan, maman Fatou Doukanti, maman Makia Lakumba, elle s'appelle ma maman, maman Bijoun Ketani, maman ba 90%, maman Obonga na papa Jean-Pascal Leka. Merci beaucoup maman pour le passage conseil Nabino, maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, maman Deborah Lubanda, Kilo Amera Calgary, TK09, l'international, émission Ezo Banda A bon des livres au Fongoli, pour que tous waka déjà Saratola, Aza déjà na attitude ya kosala analyse ya malamu, na kanisi maman Yvette Mbangu ya maman Yvette. Elle s'appelle Celia Kinkela, Jenny Beta industriel, moi si ya Pembe, ndenge Sarah Lobaka Pongana na mona été. Un grand merci aussi à Tata Po, s'il vous plaît. Un grand merci à Tata Po FAP Kato, Fondation Saratola, Madjabou Talent, J Magique Adassa, Maman Nana Takaza, groupe SPLSA, Union Soya Mapangu, Babandeko Balandi Nakanisi, Nabosani, ya mutu yate par rapport à ba exigence ya émission ou surtout ba sponsor. Ba perruque. Give me the... Sarah, bonjour. Give me the wigs is perruque. Yeah, je vous salue d'abord. Bonjour, Tadi. Bonne santé. Très bien, par la grâce de Allah. Par la grâce de Allah. Aujourd'hui, tu as laissé tes lunettes pour nous. Au CPL, au Sololana, Bandegono, Bouo Talanaka. En répondant, en vendant. Il faut le bas en anglais. Ah, mais ce qui ont bali sona mon ango Sarah. Non, I exist. Oh nin. Mais elle est qui déjà tout le monde tous. What is? Thank you. Thank you so waka waka. Thank you so waka waka. Les cheveux et ça naturel hein. So yebi kabelo te kotuna mituna te. Kabelo ezara naturel te naturel ezelo. C'est natune ka question. Comme moi je na évité comment ça se passe. So uta so mboka ni na wana na évité so ikata ko kombe so ki. Kabela ka mwanga. Yo mo yebi wa mboka na. Bisous. Yes. Mais celle-ci, apparemment, elle est plus belle que l'autre. Mannequin. Pour ani bien mi bali o boko ka kolinga basi te bozaka na basi te bozaka na facilité ya olula na ba mannequin na bikeko. Te na lobby ba sala ye dessin oyo ba dessina azali kitoko koleka o na lobby mabete. Yo ça na moi si. Merci Bandeko Balandi, c'est par ici que nous commençons notre émission avec Sarah Tola. C'est par ici, c'est par ici. Sarah, on commence l'émission. Mais c'est par ici. Non, on commence l'émission. C'était une façon de retirer ma propos. Koko la mannequin. Ngai na retirer na nyonso. Nyonso nini préciser. On a lobby que mannequin oyo azali kitoko koleka oyo. Basali kitoko koleka oyo na retirer. J'habite plus le quartier. Na ndaku batumba na biloko nyonso bateka. OK. Voilà. Saratola. Nzambe azoko batela, mais tu peux pas commencer ton émission comme ça pour autant penser na ba meilleur fan parce que nga ebele pe na cité bangote, ça fait pas quelque chose de bien. Otangi Angelos Karwan te. Angelos Karwan. Ndeti te natanga ki. Celia pe natangi. Makia Lakumba na Pesimbote, na Pesimbote na Ozia Masamba Fatou Doukanti, Général KS na Pesimbote, Bambote be na Mama Passa. OK. Bambote na Tata Po FAP Kato, Bambote na Maman Gina Amatu. Maman YouTube. Maman Gina Amatu, motema ya Papa Aron Amatu, le prince de Dubaï, Amélia Moiba, la private de Orlando Domingos.
na pesi sumbote na président Bébé, la présidente maman Nathalie, papa Edi MK. Général. Un clin d'œil spécial à toi. Un grand merci na Pamela Kabeawetu, Edus Kalala, Eliezer Kano, Sarah Abouele, Rose Bonga, c'est la Kikela, na Pessibinombote. En tout cas, Debo Bouchab officiel FBI. Debo Bouchab, je te salue Debo. Sol Yabambemba. Un grand merci à toi, Dalia Onyema. Voilà, merci à ma meilleure fan du monde. Et merci à Bande Konyo, Sobo Rolanda Bisonangongo. Et surtout les Warriors. Toi, on a besoin de Bino, Nakati analyse à l'élo. Voilà, merci beaucoup. Ça concerne Fali et ça vous concerne aussi. Merci beaucoup. Merci pour la précision. Pour les autres concernés, vraiment Fali Poupa, Naba Warrior Nyonso. Saratola, quand tu regardes d'abord. Et il ne faut pas oublier aussi, hein, Mélomane a bonne musique. Mélomane a bonne musique. Bayoka Fali, Basepela la musique à Fali. Bayoka Rapé, Héritier, Bayoka Kofi Olomide, Mélomane a bonne musique. Peut toi, on a besoin de Bino. Voilà. Na analyse. Surtout, na partie prité. Merci beaucoup. Saratola, quand tu regardes d'abord le concert de Fali Poupa, déroulement dans Saratola, tu te dis quoi sur le plan professionnel, artistique? Bon. Déjà sur le plan professionnel, artistique, décoration qui est bien. Ok. Instrument est au top. Ok. Son impeccable. Sonorisation, nous n'en parlons pas. Ok. Image, déjà, je crois, ils acquis bien parce que vu image wana bazab étranger. Oh, biso tout le monde ils a une image, ils a ba téléphone kanenge bimara. Mutu na muta enregistré qui n'andenge nae. Et podium, ils acquis peu kitoko. Classement bien. Et jusque là voilà, on a koloba comme sur le plan professionnel. Donc, loko ils ont engagé, nous sommes déjà podium, instruments, accoutrements, il y a des musiciens, il y a des position scénique, en tout cas décoration à podium, décoration à pelouse, les acquis magnifiques. Mais maintenant, si nous allons plus loin que ça, Saratola, lorsque vous regardez sur le plan scénique, est-ce que Fali Poupa a donné vraiment le meilleur naïe par rapport au bateau Babana qui causait là? Fallait inviter. Fallait inviter. Ok. À Bini Pété. Ok. Parce que tous les années, Tingana Banda, c'est la cas bloqué. C'est la bloqué. Ataba sengi kopia mutute na Banda, c'est la penza. Ok. Mais Fali n'a pas chanté, Fali n'a pas aussi dansé. Ce qui est vrai, Azaki est émotionné. Et puis... Émotionné par rapport à quoi? Parce que Fali, ce n'est pas la toute première fois. À mon tu es belé bongo, Sarah. À cause de la émotionné par rapport à quoi? Ouais. Dit, au lobby. Sinon, mais Stade de mentir au comparant. Question, Stade de mentir au comparant, on a salle, il fallait à Beta. Pour Stade de mentir, l'équipe même Bercy. Ils n'ont plus de sens. Donc, place dans le coup du stade, il y a un vrai nombre dans côté. Ils ont 180 000 personnes, 200 000 personnes, 150 des autres bimaka. Fali à mon ara foule, mais foule c'était trop pour lui. C'est la première fois pour na foule et surtout que zaki tembe moko boye batela ke na ba barrière na ba limite ka koki ko franchir et loko ngote mais ce quoi sali yango azaki na kati ya émotion ye moko parce que ye moko pe ndima ki pete que asatanda ki na koton de sa stade mais ko sala full té mais il est là qui est quand même et à part ça ngala mona que stade de martyr ezaki fête pour nae et comment qui fête il y a qu'à célébrer disque d'or nae je crois à cause de le seul artiste congolais au PC disque d'or na Snap donc à le seul artiste congolais alors voilà ça ça là quand on peut fêter hein donc disque d'or il a pas fêté j'ai vite compris que abanda ozela à 500 on événement na le 29 à salango comme fête et donc, puis voilà. À présenter en OP officiellement donc confirmons maintenant que le 29 wana et s'est transformé qui au lieu de la spectacle mais et s'est transformé na fête une façon yango qui fête voilà pourquoi
il n'a pas beaucoup chanté. Ayembaki ba quelqu'un nzembo na ye avant, ba associé nangai. Ayembaki quelqu'un nzembo, mais à côté qui penza tenengali ayembaka penda que soit aye concert. En fait, ça plus public, hein, AMBC public, ezaki na posé yemba. Ezaki vraiment fait mon à partager entre Fali, na ba mélomane na bonne musique, na ba fanatique na ba warrior. Donc, mais côté danse à Fali, à Pessiangote, côté kunga, achel abso banze monios tourner tingala na amour. Il va te donner, mais t'as tout gâché. Rien! Ah, fallait salinga ma bé. Et puis beaucoup plus aussi, les gens se disent que Ezaki Loko la playback et puis ba wayo ebele ba leli ba chenze même na ba live nanga te Ezaki playback te batala ba musicien. Ah non zo beta drum de drummer bazako beta ba musicien bazo yemba quel playback. C'est ça les gens dit ba ba bi musique ba yo ka musique eza playback te. Fallait beta playback sur base de quoi? Bon ba musicien na ba yo tel ba osani. Donc, c'est que fallait yemba qui mais ayembi nenga yemba na ba concert te. Ma yemba qui parce que toko lo bate ka yembi te yemba qui pour ba associer betamaki yembi banjembe bele betamaki. Nanje moment pe na linga mingi boye. Bisengwe zaliye. Bisengwe zaliye. Na linga fentembo wana do yemba qui mais as yemba ki as banzembo o biso to bando zela te as pesa biso la banzembo wana o bat baza ozela e ba bloquer yemba mité donc nzembo moko siksa o sarana te net bloquer ma yemba ki angote. Moi j'ai vite compris que Fali artiste à côté pe na kati ya émotion mais lo sepelisa ngai ninga valoriser ki ba invité na o bayaki. Mais siko Sarato la kakawana lokola pe kotina quand il y a ba invité comment pour moi cette question aussi beaucoup de personnes s'est posé, s'est demandé c'est comme si Fali na stade il a donné beaucoup plus l'importance na ba ses invités ceux qui étaient venus lokola pe ba OP ba betaka musique lokola yé contrairement na ba musicien na yendeti a étouffé mingi ba musicien apparition na bango peneza zalaki te ba boaki bango ndeti na mwandenga sima yoko ki ko répondre ni na ba analyse o batu bazo koloba biloko wana F victime c'est Fali Poupa. OK. Ba musicien na eza groupe d'accompagnement ils sont payés pour ça. OK. Alors ceux qui batu ba loba ki akundi ba musicien stade wana mobimbe yaki po itala Fali. De fait wana to récite tout channel défaite na récite nyos tumi balé so ça qui défaite ngeza Fali c'est ça qui récite ngeza Fali banga lo baté musicien tel ba sali défaite té donc récite Fali défaite Fali batu baya ki batonda ki wana c'est pour écouter Fali voilà pourquoi ba regretter Fali n'a pas beaucoup chanté pour bazaki na besoin Fala yemba mais il fallait accompagner azala oui il est toujours accompagné dans groupe d'accompagnement na les orchestres na été dans groupe d'accompagnement donc dans groupe d'accompagnement les F victimes c'est Fali alors normalement classement il y a podium et autres dépendre na bateau ba girarango. OK. Ils ont ndenge basala i programme na bango nde ba classe ba musicien. Ba musicien wana o ya zaka na bango matin midi soir. Asaka na bango ba vidéo ekotaka ba TikTok, asaka na bango ba clip, ayembaka na bango, asaka na bango ba vidéo, aklipaka na bango. Alors basa bato déjà ya bimisaka. Basa bato déjà ya fula. A voyager na bango. Siko est-ce que il fallait sur net un événement bonga za sou banga ba représenter oh musicien tel oh non. Azaki na ba invité o ya benga ki pona ko célébrer ngala benga ngo c'est une fête parce que banda disque d'or non c'est rare ya komona ye akenda na ba concert mais o ezaki fête parce que na ba stade de martyr concert stade de martyr ko ya te oui ya ka mingi na ba concert VIP voilà mais wana pe la place eyule donc place que sachez moi ya masuba ko utana gauche et Yesu sala mama nana c'est de zui est-ce que masuba babwaka ngo kutu mutali kolo ba masuba tina terre kezo jouer ngai moko na porte wana Sarah j'ai vu ça avant ngana kota batu o bazaki likolo na yepete soki ba shege so penini Sarah babwaka 3 sachets ya masuba siko na tuni ba sachet ekomi kuna ndenge
Pour ma vie, ils ont fait stade au Nindo, mais ma kinga. Là, bidon basse, il y a maillot, et puis tel que na bidon, baba no bois bidon té. Azui kama bidon na atieboy, azobeta masuba ezoko na té. Boula. Tadi, et à Bouzoba, il y a la stade té. Voilà. Donc si comme on a mami nana koya na stade, ezala mboka moya eyu les oye bomaye, donc pour l'anga eza fête. OK. Alors à Bengisi Batebele, ce n'est pas la première fois fallait beta ba concert, mais à Longoli Batebele dans Europe au Baya qui concert. J'ai vu beaucoup de personnes, des journalistes, ça montre que c'est un grand. Il est grand, en dehors il y a Rosala grand, ils ont qui fête parce que disque d'or il fallait qu'à fêtango. À profiter qu'il y a sali fête nae. Voilà pourquoi les musiciens ba bazaki ba invité azaki obligé pe honorer bango ko présenter bango ko yembana bango hors mi quartier latin bande ko na quartier latin. Donc voilà. Mais ça se dit, Zolo na ba couloir, mais comment toujours Fally Ipupa na studio, azaka na besoin il y a ba musicien na ye, na mambo belé na besoin il y a ba musicien na ye, mais ba stade o zape ba place, ba musicien ba confirmaka, tout le monde a presque ba tunyon so ba beta wana. Hormis clan wenge odo uti ko beta poto zoko tapé wana na moi comparaison wana ba meka quand même kocha ces musiciens en valeur une façon paye à côté encore une fois donc image na bango mais cette fois-ci les gens wani bolinga ka to sande batunyos to basalara. Il faut faire la différence. Et comment ma place nini na mibeko nini ke musicien ceux qui star abeti concert na stade. Il faut aller qui s'aba musicien na eba yemba ba vocal moko moko loka wenge na jibe ba salaka. Non, et c'est bango ba ba comment loi moko na musique. Do musique eza place moko ba cha limite que musicien nya sa osuka awa te fois leka awa ta sala ote mibe kwa eza place ni. Exactement. Non, mutu na mutu za libre ya osala le choix na e. Do yalo wanga na ndaku na nga loka batu nya stu ba liara chaque samedi ponduna loso ngape na ye na ndaku na nga. Non, ça n'a pas de sens. OK. Yemora sa patron et orchestre nae a rediriger en ndenga lingi. Alors koloba ke il fallait qu'il ba musicien ba yemba te ya za wera ta za jibete d'ailleurs outi na wengete. Au moins la même façon il y a vie au orchestre a fallait menaka na raisonnement. Nande ba musicien na ba tambolaka au moins ka eza ndengi monter na wenge. Bango bana nde na bango mo bazalelelaka. Donc azui le colonaye moko leader a pesi ngoti na ba musicien na e bana ba façon moko discipliné. Très discipliné ba vivre la raison. Vous comprenez parce que pas fallu kuna omeki okei. Alors yo tala ka chaque fin du mois enveloppe ebimara. Obebisaka musala ngo. Bango pe bazwa ka fin du mois ou bien bazwa ka par spectacle. Bazwa fin du mois bazwa pe par spectacle. Ah OK. Dès babeti concert wana bazwa ki mwa naibi na sala déjà émission moko na moninga nanga bloqué identité automatique soda à lobango na micro que avant à voyager presse déjà à régulariser makamunyo na ba musicien na otikali famille moi lipa moi nini donc c'est comme ça donc fallait que ça la kande batutu baleka na stade basala raté. Voilà pourquoi à Sali O et Salamano na stade te yango fallait à Salaki. Basi para pelouse wana te, pelouse ezu las frontal. Fallait yo, fallait monter ma bébé fallait. Alors baki yango bien que au salango non les kaka ya batu mais au salango ezalaka ne mona ya batu te ezala un peu différent. Voilà. Donc différence déjà ngwana pelouse la las frontal ozo kompa ba latisi perique la las frontal original et la tango ba décorer sur tali qualité podium wana ezaki de impeccable écoute non comment podium amunene penda ke na ebisio suka tala défiler ça le baki ba concert tous les cas na stade ba défiler ça la maté. Alors il fallait que ça la carte au batutu basala ayembisa ba musicien basala soki nini te ala discipline na ya na ndenge ya kumbelela mouvement nae. Voilà, mais Sarah contrairement na Bercy fallait utaki ko beta awa kutu na ba confinement ozaki na mais le spectacle était au top
contrairement na Obisoto Utukomona na Stade des Martyrs, parce qu'on attendait voir Fally spectacle du jamais vu par rapport à OP du 2 et 2 on va dire le face à la makambo o batuna no basalate mais c'est qu'on a vu là c'est asa makambo batuna basalate déjà pelouse elati las frontal eza makambo batu basalate mais sur matos mais na kelo musika te tozuka matos eza makambo batu basalate sur le plan musical Pelouse, ça n'a rien à voir dans le spectacle, Sarah. Il y a le bas qui te cause. C'est-à-dire, Salara est fort, il y a le bas au artiste à l'obaki. Non, à l'obaki qui a le spectacle pour le Kayabati. Voilà. Analyse. Il y a le bas qui est contrairement au ya l'obaki. Oche bongoti. Nga awa nazo sala analyse. Mais pourquoi yo lobi boye? Donc on a zongi c'est lobi et ça contrairement na ba popo Fally. Fallait le bas. Non, s'il vous plaît. C'est que batu nanu basalate et eza oye a kosala parce que yé a sala kama kamloko la batu nyon sauté. Voilà. Yango question nanga na tuni. On croyait que mon spectacle moko boye ya bokese nikoleka ba spectacle nyon so Fally pour pas. Yango na zolo baloka précisa qui spectacle était, nous sommes pas obligés à vendre dans un spectacle ou imposer que on croyait. Il y a le baki que ekozala différent. La différence c'est où ta banda na podium instrument lumière. Tala ba concert a wera Fally. Moulili. Lumière ezaki assuré, matos ezalaki assuré. Et podium ezalaki assuré donc assuré qui m'a amené nyonso ezalaki bien. Eza des différences, yongi différence aye na ndeke. Eza différence oya sali. Oh. Tout le monde peut voir ya raso na cheval, na éviter confier à na moto. Et pas différence. Na 98 hein. Et puis basala et puis ça bien parce que so le lo ba batanga ba concert et beta mawana au monde ba lo bake arrivé à Weranson ezalaka cheval, arrivé à Fally ezalaka ndeke, arrivé mutu na muta créer moi ndenge na e moko boye. Ba boy basala monotonie. Voilà pourquoi Fally a fait la différence. So aussi ba stade tout et beta ma avant Fally et ana matosa ma B. So zi banini nyonso betama avant Fally et na lumière te. Et ça la qualité à podium te pourquoi parce que Fally a aussi la technologie à kilelo. Yo talaki. Et ça non seulement faute c'était déjà Muto a travaillé à Kalaba année wana na Muto a travaillé. Wenge année oyo lisanga. Te matos ezai bien te. Matos sonorisation ezaki mabe. Ezaki son ya qui te au tête a dit. Mais son nango petit sikona d'autres yo kangote. C'est trop difficile pour nous juger son. Tout n'a siko boyoka ngote pourquoi? Son et rata et bimate son ma bé. Sarah. T'as dit, siko yebisanga batu basali concert ba bimisi bambongo na bango pour son et bimate. Non mais peut-être baza n'a pas raison na bango. Non, peut-être. Est-ce que Bercy son et rata? Et ouais. Bercy et rata nango de pas payer à battre monsieur. Bercy person et rata yango ebimate parce que so ezalaka fallait ça concerne bongo te ke banda son ebimate. Donc bango pe oyo batu na biso ba vient na biso ba uto beta son et rata. Et puis déjà matos to monaka bato ba filmaka matos ezaki malonga te. Bango mo pe et où t'as sur libanda mais ça dépend. Ça dit, bimi s'il te plaît t'as dit bimisa batu na complexe wana et loko lobby que so que loko uti libanda kan des original té. Non mais et loko t'as dit Fally Poupa n'a pas travaillé na ingénieur ya et loko pe koki ko uta libanda meza ya mabe. On parle de ce que tu viens de dire pour na wenge. Mais exact par rapport et cause avec qualité matos nyonso uta libale la cité que cause la bien. Prenons l'exemple. Matos ba vient na biso wenge et uta libanda mezaki qualité mabe. Parce que matos nyonso ezaka na qualité par qualité, il faut na connaissance pe à qualité à matos boye la yo. Eza ba misie belé, ba pese matos, ma ebi na valeur ba matos ba PCT, a éviter que oh eza na niveau tension élevé te, a éviter que oh eza place tel te, ba cause pe matos e uti libande yé, mais eza na qualité te. Mais moi je t'informe, nga na travailler na Fally fallait s'assurer à la matos pour ebi matos. Omoni mikona o fallait yembelaka. Ata misie monte na Congo azana ngwa yemba nango. Je ne pense même pas que le micro fallait un prix dans votre combo dans votre capacité. Mais là, moi, tu commences à s'attaquer à Nanga. Non, ça se passe comme ça. Moi, cette question, je l'ai dit pour notre matériel outil banda.
Fali s'est tapé na poitrine que babilo connaît tout et où Talibanda. Mais oui, donc babilo connaît où Talibanda, oui, bien. Mais maintenant, si tu veux contredire ma lobana yé donc à lobby pour dire que ma camion c'est où ta Talibanda te mutu donc za la bien. Yo, na complexe wana. Papa na lobby no longo la complexe pour yaki ko inventer matosa wenge. Non. Ya mo na lobby na yo matosa wenge utaki libanda. S'il te plaît matosa wenge utaki libanda mezaki ya mabe. Complexe wana ce n'est pas à nous ya kolongolango, il faut ba musicien bango moko ba longola complexe wana. Matosa wana ya bata wenge utaki libanda mezaki matosa mabe. Et je répondais qui t'es. Mais maintenant, on se peut la complexe, on a des musiciens. C'est pas banani. Non, yo lobi bison de photos longo là-bas. Parce que c'est ces musiciens là. Bison de photos longo là. Zanini. Bison photos longo là bango parce que bison tolo barabango batalaka. Donc il faut que longo là bango complexe wana ya ke matos tango ezo utaliban des oya. Yo moko musicien faut luko ça la connaissance na ba matos oyo betelaka. Oyo ebi kiza au top eza na qualité. Et quand sunga yo sali concert na yo beti concert na donc voilà te complexe on ezala pas ya ba musicien bango moko pourquoi parce que eloko nga si na sala constant oyo le musicien aujourd'hui et ezaka ba musicien te bande ko na biso ebele otoza na bango na Congo awa ba pesaka beaucoup plus valeur na bato bazo uta libanda na biloko e uti libanda na biloko ezo uta libanda bande ko na biso ebele awa complexe ya makasi preuve même ataso ke kaka na organisation ya concert ya wenge kaka le deux concerts o ngana zo linga to so valeur ya wenge na o ya Fali so qui na kati bazo pesa beaucoup plus ceux qui sont venus il y a libanda que bato obiso tozala ao donc voilà ça au moins il faut qu'on se le dise Sarah na matos wana koute ya problème te wana so koti pe na bakati au mona ke biso pe ba journaliste to bebisa trop na ba musicien ba comment préférer ba talibanda mais na makambo tali ba matos ba musicien faut ba sala effort ba sala reconnaissance na ba matos pour producteur ako peso pe matos pe outi poto payer mais est-ce que matos wana eza au top ce qui yo moko do yebi ngote au ça il a ngoni ça fait ça c'est ça donc il faut yeba matos voilà pourquoi na lobi que Fali ayebi matos na ye voir même que micro o ya yemelaka ça coûte et puis exact micro ya qualité ya suka donc ti muto comme na niveau ya yeba micro o Fali ayemelaka il faut za Diego alors il faut que différence ba micro o ya yembaka na o ya Fali eza boye capacité nango eza boye ya yebi pe ya musique atangeli yango yebi pe na ko sa ba différent donc Fali yebi matos so que même na studio na au mona asela ba biloko ya kilelo technologie ya kilelo voilà pourquoi na biba ko comparer te parce que podium a Fali eza ya kilelo lumière à saleli ya kilelo matos pe ya kilelo parce que Fali impose les instruments ils en a qualité pour ceux qui a yembi ebimi kitoko te ba finga kola instrument te a Fali ayembe mabe musique ne kutu mabe no boke libanda oui ba otanga jamais que a producteur wana pesi Fali matosa mabe yango ba musicien bo sala pe fort boluaka ba matosi ya malamu bolukaka ba matosi bo sala ba connaissance na monde bo sala connaissance na micro koyemba na voix bo sala connaissance na ba matosi koza bien voilà Sarah na poto to kita si j'en vraiment kitoko pour ba question za moi trop s'il faut que ça la comparaison na bi que comparaison ils a la raison té mais to se voiler ba fasté aujourd'hui ceux qui bazo discuter de Fali on peut jamais discuter ya Fali Siko par rapport à concert à Betiti Nasuka sans pour autant kozonga sima et pas concert ya clan Wenge de Utaki Kobeta. Sur le plan scénique, s'il faut comparer le concert ya Bakulutu ya Fali ya Wenge na o Fali à Utaki Kobeta le 29. Okoki kosa la comparaison ya ndengeni. Différence ya makasi. To comparer te parce que fallait opiler bango. Fallait aussi la technologie à Sika. Oui, t'as dit. D'après ce cas, exemple à Moukié. Au moni bateau, basala ba film, ba théâtre kala. Na o izo bimana 2022. Yande mountain. Image comme kakutu te koya ko sa comparaison te poto lia bino. Vous comprendre. Yande mona bateau basala be mission kala na obiso to sa lelo. So ça la technologie to ça la kilelo. So matos webimi to sombe lo webimi to sombe lo talaka théâtre kala baza sa kala na kata RTNC. Mais lelo moni ke ba. Lelo ba comment ke ba restaurant, ba comment voyager, ba comment mataper ba avion, ba okumba mituka. Donc c'est-à-dire technologie lo kezo changer
fallait opiler bango quoi. So ozi ba image ba vie na biso bon a plein eza même lili. Et puis ba filmer en boy. Mais fallait ba filmer en boy. Ba drone mataki oyebi. Santi na mataki drone. Mais les 30 juin pe ba drone mata wana ngana mona ba drone mata les 30 juin. Les 30 jours. Oh yo wenge de utaki ko beta. Ah, t'as dit. Yo ebité que batu ba vie ba banda concert 21h mais fallait kati concert 21h. Oui, bité. Vous comprenez? Donc, il y a des vieux au coup de comparer pour faire piler bango eza Sony comme on a ba grand musicien au bazaki na kati wana loa we ranson JB ba nani Tata Mobiche ba Ale Makaba ba grand musicien wana nyo so comparer ba on a mutu mo loa Fali et pas les bango sous et ça Sony te vous comparer. Merci voilà. Comparer te t'as dit par de ça Sony parce que bango ba ebelé. Si ko ba comparer ba on a mutu mo kwa beti stade bango ba sangisi ba force mais koki kate. Et ça Sony. Voilà. Donc tout le babla aussi ba fan à Wenge, aussi ba fan à BCBG. Il y a 4x4, il y a Ale Makaba bango tout wana ba sangisi. Il y a Tata Mobiche. Non. Il faut pas comparer, c'est la honte. Déjà na concert ya ba vie na biso a Wenge a kala to comparer te pour fallait opiler bango nga place on a monara des avantages na comparer na ngate fallait opiler bango na ba plan tout bon on a déjà ba image wana eza mulili makasi bomba yango parce que todo ça la deuxième émission sur ce kaka par rapport à makambo ya Fali et poupa oh parce que ba makambo za moins ebelé ba temps ezali limité mais une dernière question Saratola vous êtes une maman aujourd'hui l'interprétation ezoko tambola. La présence, il y a Moana, il y a Papa Nabiso, Star Nabiso, la personne qui fait la fierté de la musique congolaise. Actuellement, il faut qu'on se le dise, il s'appelle Fali Poupa. Voir sa fille en public comme ça, geste selon yo koki ko définir en onde ni pe ko sale lango moi analyse nini juste en a une minute. Non, ils a fait. Ils ont fait banane bako ya concert, ils ont interdit comment m'a piqué moi na ministère ya concert. OK. C'est la fête. Voilà. Baza libre yo mema bana bango, so bako ya pe bango nyonso to eza mabete ba accompagner papa en bango. Eza mabete. Eza nango problème te ata mwasi na ye ata bana na ye ba ye baza ya ye, ba ye ko accompagner papa en bango na musala. Eza mabete. Mabe na eza place ni tadi. Ba tu ba réclamer sous. Ndeni ni ko présenter moi na ko yimsa moi na mukie na stade boye kito côté c'est sa fille azu moi na batute pour que ba pas porter préjudice c'est sa fille moi na yemoko il décide sur sa fille c'est sa fille et puis en dehors de ça ndem a présenter ki moi na parce que moi na enda yembela 8e merveille ayaki ka na moment ya 8e merveille. OK. Et ça a mal quand les 8e merveille. Donc, c'est comme ça, il faut expliquer aux gens l'utilité, la présence de cette fillette na stade de martyr. Parce que bah, tu es belé. Tu sais, Sarah, ils ont le mot hey, Congolais. Mutumobwe a comme on a que elambo t-shirt na lati eza Zara. Eza noir. Ngai moko mukolo t-shirt na lobi eza Zara. Eza couleur noire bité oh. Zara na sala t-shirt ya noir boye ya maboko mais la boye te c'est que Zali ya boye. Elle avait présenté sa fille parce que 8e merveille c'est sa fille. C'est simple. Donc c'est simple à comprendre. Et puis c'est là où moi je comprends Sarah Fali son niveau et Ezo continue à surprendre les bateaux. Ouais. Bah tu vas comprendre. Merci beaucoup à Fali Poupa. Merci à Maman Nana Ketchup. Merci na ba fan nyonso. Merci na ba nyonso ba lingaka musique ya mboka oyo. Ba o basalaka musique na ndenge do esengeli Nzambe abatela bino. Fali Poupa Nzambe azala na yo, continue ko sala musala na yo. Nakanisi défi eza déjà na habité ceux qui to sala ceux qui to lobela ngonini. Mais vous avez osé ozali mobali boyende tozanango besoin obeti drapeau à Congo et mati bandekono o ba utaki ba États-Unis ba Canada ba France ba oyebi tali analyse moko batu ba sala te
Oui, que dernièrement, ils voyaient comment critiquer Fali, que ça leur a plein car on a bamboka. Kasi place maintenant donc nazaki na besoin na koma ils voyaient il y a la popo ils voyaient lapi Fali voilà tout le monde qui bango pe bazalaki wana donc il a prouvé aux yeux du monde que Babio bandekone mo ba congolais balinga kete ba soutenir kete azara plein car libanda. Voilà, mais aujourd'hui atie tout le monde d'accord. Il fallait azaki mentionner wallahi azaki vraiment émotionné. Dernier mot pour yon toka. Il fallait azaki émotionné ngwa koko yebate. Merci. Il s'attendait pas. Fali pour pas. Et puis il m'a fallu pas yeba ki ba congolais balinga kete mais il s'attendait pas. Non, ayeba kake selon ye ayeba ke ba congolais balinga yete. Wana selon ye mais or ba congolais or ba congolais balinga ye makasi. Parce que déjà oyo bon tokene na makambo ya full na émission. Mais fallait yebate. Là je te dis vrai voilà pourquoi ça a mentionné. On m'a dit moto so a mentionné makambo sto kana osalobi ko sa nango. Non parce que tu sais eza comparable na live mo. Beaucoup de personnes avaient critiqué ça, mais t'as dit au Léli na plateau. Boye biteli pourquoi peut-être les motos donc à l'ilaki. Et ça le coup la maman Olga. Na telemé la yo kodaki o kodala esopio tadi. Esopio o telemé la Olga. Telemé la maman Olga. Esopayo. Bande kobo sekaye telemé la maman Olga. Mais je sais le pourquoi. Et ça le coup la fali. Bon Monica Mutumo yé est-ce que bino boye batina ba musicien souvent na ba concert ba lataka balinette ya mwindo na ba misu na bango bino bo sakane boye bi pourquoi bamola la batumitaka donc ayé pena boye fallait ayé pendant plus de 5 minutes à télémi boye boye bi ce qui s'est passé et pas na yé alors sambela peut-être pe ma misu donc kitaki andimaité voyez donc c'est ça. Nakanisi par ici des émissions au aussi la bande kobalandi bozala branché na chez Sarato la télévision na Top Media télévision le code de bonne conduite votre émission ezawana pendant même la bino makambo bolinga mingi lobby koleka lelo bon délivre je te salue bisike zwamio bochwale un américain perdu au Congo allez bye.